théâtre congolais na biso eza wapi ezokende wapi. Parce que polémique ekomi na théâtre ekomi makasi ekomi ka lowa musique na époque ya Wera na Jibe et na époque ya Fali na Ferregola et lelo oyo théâtre ekomi polémique ekomi makasi lelo to wana Sila Bisalu na Belvi Kandi ba conflit ekomi ya kosakana te. Ça fait mal. Théâtre ekomi na audience moko oko imaginer te. Bandeko ba comédien na biso balingani te bazana kimotema mabe bazana jalousie entre bango donc ba kabwani ba camp eza deux camps pour l'instant. Ba baku na ba famille Libota. Voilà, on a bino audio ya Gabi a expliqué biso ce qui s'est passé au juste. Bokoye bango tout au long de l'émission oyo bolanda tina suka. Azo yebisa biso pourquoi Gabriel et pourquoi Mama Top. Ya Gabi a expliqué biso pourquoi Mama Top na Sila Bisalu ezo simbate. Sila Bisalu asali Mama Top nini bozo découvrir ango. En tout cas, bolanda tina suka dans la bino audio et puis ngana bino tokozonga to expliquer. Boyebi ce qui s'est passé avec Mama Top. Moi na ya Mama Top Dada International, makamuna bango ya audio batongani et batongi Sila, batongi Pechanga, batongi et lelo to komi comment na Dada zo le ka ça la mission pour na expliquer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Mama Top? Bolanda na tina suka Gabriel Mama Tumba ye a bomba raté azo expliquer biso la vérité et puis on se retrouve tout juste après. Bolanda vraiment tina suka bisous. Atika kolati sanga libabe wana na yebe loko te Mama Top na yebe loko te Mama Top na sala émission moko te Mama Top oyo yake bavandisaki biso basalaki boye na yebi yango te nga nazozela vidéo nazozela preuve oyo na sake mission na baso ngo babimisa yango balo bakeno Gabriel okosaki tale loko osalaki yango oyo eloko nga na oloba kaka Mama Top aso fingama pona dada soki abotaki dada te alinga fingama te ah oui yango nga na oyesa dada l'émission asa sali akata jojo est-ce que mona ko tia liloba Mama Top azalaki te ya oka no isa me de konanga mida na de konanga ese de Panama ba cc batika Mama Top so ko finga ba finga ka dada dem takene ko kota na kata ba audio ay singa binanga leki nanga na lingina sola na Sila direct mais na kuti Sila bloquenga Sila ça nini a bloqué mam si ya ba jojo mam si ya ba cook fungola Mama Top Top alinga sola na yo alobi nanga kucho bloqué c'est ça fait azana ana likambu kutu te alobi nanga Gabi na tambola na dada te pona yeba ke dada koloba boy akosala ba kosabi na gangela ki mwana isali pasi na oki Mama Top ma alobi isala nga mabe na esi Yves Mama Top na benga nga boyete na oki pasi do elaksa ke azo yepa zo koka yango te et déranger il explique qu'il y a aucun côté et dérangé. On se comprend. Mama Top là na opongi. Allez ba Monica bien te ba bambaka ali kambu moko boye ba kosela ka Gabriel Makam. Ngana boyite na osenga bino kaka vidéo ko misenga vidéo. Oyo ngai na lobaki ke mama avant ça ki biso pona belle. Arobana no ndengeni. Tout le monde peut différent, c'est comme il y a des voyages au pays, peut-être raconte bébé les acquis à maman, aux autres presque les bidons le coup là qui tient moi distance c'est ça na maman bah comme des acquis sont des acquis les bols sauter pour l'année. Mutu soki mutu alembaka. Jojo. Vous comprenez mutu alembaka. Alembaka penza oui. Maman finga mingi. Comme on est toujours na kata mama kambo etaliete. Batu bale ba welana kombo mama na kati e ko sala nini mama mtabota bango batu misa to mina ibasala boy kombo mama fo sala kaka baluka ba
ndango ya kaka sa nini ekota kaka Abota bango pété. abota bango tabota sifa na Laurent Et chaud et dérangeant yo koloba. Nifté et loko yo déranger ngeza muto o azo finganga ana kata boîte ya mutu nanga pe ya otala ye nenga fingaka nga o mbali bosote Est-ce que cela pena mutu na? non sona été aye bibia ka fingaka nga totika hypocrisie Eza na théâtre. nga nalobaka vérité naoloba naza sérieux sikoyo soki mbali boso mutu wana afingi nga ya mibale afingi nga ya misato aye kofinga nga naza mutu na comprendre que oh mais ndenge nini ya azomona baofinga nga boye pourquoi azoréagir te Est-ce qu'il y a attaché de presse né? Est-ce qu'il y a attaché de presse né? toyokango na biso so toyokango te Ben via le bac des mères attachées né. nga na yoka baloba bongo est-ce que kopesa Luna conseil ezaki na fingi ye est-ce que na fingi Luna ebembe na yo nyama tufi na yo non et là on a beka na bine ah pona nini olobi na sila ke aza mama nanga d'ailleurs akoki poza mkolo mama nanga faki oloba pourquoi bozo comparer nga na mama sila parce que ye aza na espérance belé koleka ngai. Et voilà. Je pense que Bolandi Yagabi a expliqué très bien Makambo Yaba comédien oyo. Nayebi ke eza passé. Eza vraiment passé. Polémique o ekokende ti wapi. Dada azoleka na ba émission Tomoni azoleka azo expliquer ce qui s'est passé et tout et puis batu basali ba émission pona koloba que Mama Top nde azotinda Dada pour afinga et tout. Non, ce n'est pas ça. Mama Top wana ndenga zawana abota Dada mais na minute atambola na Dada te. Oui. Azamu wana ye bien sûr. Mais maloba oya zoloba na monoko, ce n'est pas Mama Top. Pour niveau ba fingi mama o surtout ba poitrine na ye mona passe. Surtout ba poitrine na ye mona ba fingi ba makambu ya bien ya buzoba je vous dis. Yango monde qui star il faut faire attention hein. Pour ba ko finga yo ba fingi okana partout ko salo passe. Et loko ezawana eza que Mama Top aza mama Dada. Dada makambo esalama ki wana la fois passée ndenge batonga kisi la bisalo et ce qui fait encore mal l'émission nanana ke émission na te mais na yoki na ba émission bazo loba ke non Mama Top bazo bwa ke la sila bisalo jeton que non onga na bota nga na bota bana mibale et Mama Top alobi nga na bota Dada et tout ce que ba bwa ke la sila bisalo sila abota kate mais nga na landi vidéo wana ya Dada alobi na ndenga mabete ke no onga na bota te alobi bino batu bo saelanga ba émission bozo sala ba émission bolobi boyebi ngate na joie bien te mais comment boyebi ke na bota na sana bana mibale comment boyebi ke na joie rôle boye na sala boye aloba ngona sens wala mais congolais tellement alingaka ko balusa makambo congolais tellement alingaka ko komisa makambo ndenge ni interpréter ngona ndenge na ye. Mama Top a bengi Gabriel pour lui dire que ya Gabi nazo comprendre te Mams a bloqué ngai pourquoi parce que makambo Dada asali nga na yebite ka nde bino boyoka ki yango nga pe na yoka ka Dada mais na gangela ki mwana mais pourquoi Mams a bloqué nga yo nga pe na lobi si la bisalo to matato kita Mams ya baba koko et là comme il faut donc vérifier. S'il faut qu'on vérifie, oui, ça fait mal, bako finga yo, bako tonga yo, mais il faut qu'on vérifie information. Pourquoi on a sali émission, ba finginga, na bota kate, na sali aux yeux bloqués mutu non. Peut-être version au mutu na ko peso eza bongote. Au moins que so ko na ba preuve que ba tonga ki yo, ba fingi yo, oui. Oui, ça fait mal hein. Ça fait mal parce que au moins ba sila wana baza bato, aza mutu, ana succès, ana mbo, mais aza mwasi. Mais er moko fanda rapé boy et ça la ke passe ah ti sikono na botité ti sikono na balité wana o mata o kita aza mwasi
et osaleka pasi donc une femme aoyoka ka pasi bafingaka anytime abotaka te tai soso nzambe succès oyo bato balukaka yango succès oli otondi te bongama soko oza na défaut na nzoto yebaka ke défaut wana babandaka korepetaka yango anytime yango faut faire attention il faut za motema makasi osenga nzambe tombolanga mais faut za na motema ya kistar po basila wana bazo subir babiloko moko o lelo esala bango pasi ata ba mama top wana ba Teresia wana nalandi kutu Teresia mama Teresia aleki na émission pour expliquer pour dire que batuni sila bisalo na Belvina nyaleki o nani sila bisalo o dada lobi ke non bobenga ke pet na biloko na bino jouer te o te ba robenge ndenge nini on a évité mais biso kutu tozana idée na été donc Thérèse a pris position alors biso kutu tozana idée na été parce que na rôle o ya ko jouer tozana ba bonbon na biso ba ko jouer tozana ba bonbon na biso comme nani ba Linda ba Michou ba ko jouer na ba rôle wana oui alors bien à se défendre il y a pris position pour une minute comme il a pris sa position soit t'es pas mam soit koto pris sa position. Mais à part wana bazana bona bantsonzing na ba joueur mais Thérèse a pris sa position abike non yé mams na yé donc c'est que je comprends que ba polémique wana ya solo do Belleville na si la ba solo la kate ya solo po to bando kanisa peut-être et cause na oka biloko à télévision ba solo la kate donc c'est que ba solo la kate soko moi que non bato baza close ya si la bisalo donc ba pris sa position que non Belleville TV bazo pe sa position que Belleville ndenge azaboe sila a hotel matin sila donc cela veut dire ça ko ngana na copine nga leki na émission moko aboa qu'elle a peut-être aboa qu'elle a peut-être ennemi na ngai jeton ba comprendre directement que non camarade na ngaza de mon côté donc c'est ça fait mal congolais ba comédie en plus ba comédie ça ka basinde bazana ba polémique. Sur le but de la comédie, il y a des problèmes. Ce sont de femmes. Il y a des polémiques. Il y a des boy. Il y a des boy. Il y a des boy. Mais il y a des boy. La Teresia. La Gabrielle. La maman top. Si vous avez une génération, vous avez une belle fille. Mais vous avez une belle fille. On s'en assemble à sa position. Mais on a position. Comme maman Teresia. On s'en assemble à la position. On a la position. Gabriel Bolemboya Gabi que je salue. Il est à l'obarane vérité. Mais comment on a plus penché côté Asila. C'est simple. C'est normal. Asa penché côté Asila parce que à l'école émission en tout cas on a l'ingara Sila. En tout cas vraiment aussi la leki na scène à Boujaka. Oui. Et là c'est olingaki maka cela veut dire que non oza na côté Asila. Parce que dans la émission moko balobi alobi que non moi na moko journaliste azo finga ye moi na ngonde des mères fille moko chroniqueuse ba yebi de mère bo yebi de mère azo le azo finga ya Gabi mais azara na boîte ya Belleville batuni est-ce que bengi Belleville abi na ko benga yete est-ce que ye habite ba finganga oh makambo ya ba maison eza compliqué. Sur aux stars, tu n'as pas le temps de contrôler batu nyonso que oya sel émission a fingi po nanga donc yango o mona o kangela muninga kanda ka dans le vide o kangela muninga kanda pourquoi alobaki nanga iboy pourquoi asala ki boy tala bat bazo finga peut-être pe asolara na batu wana te siko yebisanga non basila na ba Belleville nde bat bazo sala ba émission po na bango o muto asala émission ya ko finga est-ce que il a kozwa temps ya kobenga batu nyonso wana kofinga batu nyonso soit kobenga batu nyonso koyebisa bango pourquoi botika kofinga na kombo na ngai peut-être ozwa temps te mais yo siko amina ye okobanda kokanga kanda kaka dans le vide atindi batu bafinganga mais peut-être pesa bongo te mais siko aza amina yo soit disons ton ami collègue na yo prends le temps de l'appeler tindela un message tindela maloba solo la na ye. Parce que la polémique, il y a un monde qui a polémique. Tout le monde qui il y a nani awa oa utaki kukufa fi oa utaki kukufa ne akufa na kanda ya Gabriel. Comment on nani
batongo mpe bakufa na bosani komona bafi oyo otoko kufa ya théâtre oyo Diana akufaka mais malgré wana bayokanaka te na matanga Gabriel ayaka na matanga tomonaka Thérèse awa oyo auti kokufa oyo nani Suzy Bantu bazalaka bandosolola te mais bazalaka conflit yango eza kaka boye ti lelo ti wapi bacomédien ti wapi okoyoka lelo boye moko akufi oyo basololaka te na wana bowelaka nini mibali ka ya poto est-ce que mibali ya poto ngo ya kala bazalaka ti lelo parce que lelo namoni lelo fi na théâtre mibali ya poto bakointimide bango lisusu te hein? Parce que presque tout le monde na théâtre aza na chaîne na ye YouTube. YouTube wana soko tche mayele, o babenga o tche liele, o tche lango mo sengli, o tche lango liele. O comprendre que ozanga $100 ti. Ozanga $200 ti. YouTube so tche mayele, ba mbongo wana ba 500, ba 1000, ba 2000, ba 3000, ba 12000 wana, ba 15000 wana, ba sila na ba belfi ba simara. Ozanango. Donc c'est concentré kaka. Tout le monde bato ba bimi ba ça ba mbongo. Ba Cardozo ba okende, ba Kevin Sydney ba ça ba mbongo, ba Aïda yokuta yoka na rappel lisusu te. Mais yo na continuer à théâtre na ye. Tout le monde bimi museka na buzo ba na ba polémique na zalaka lisusu te Aïda. Bon continuer misala na bango. Yebsanga est-ce que bana no ko betela bango li solo que non na ozanga $50 $100. Mon bala poto yo sakana été. Ceux qui vont la poto à linguer le bas na bolingo. Ceux qui tinda mbongo or tindele $100 te po yemo kasima déjà 500 100 2000. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas botika la bien beau à connecter vocha ba like na bino de pesa biso le sous courage ya ko travailler courage ya ko la bino ba information courage ya ko solo na bino parce que na émission o tolobaka to solo la kango parce que ce sont de faits réels. Eza makambo oyo et comme la rabatu pe na ba et comme la batu na vie. Eza makambo zo loka entre nous les comédiens. Biso tozo solo nango, tozo solo la yango parce que mutu na mutu azwa part na ye. To ça l'émission, to pesi conseil. Conseil wana et ko contribuer pe bien même et ko contribuer très bien à la vie na yo. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, likez et laissez vos commentaires. Merci beaucoup et bye.